Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu, référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Qui salue, qui salue. FB International. Agence assurée à Moyo. FB International. Agence assurée à Moyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieuse. Africa, Europe, America, Oceania. Utinda bagage tokoli. Mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli. Mituka to courrier express. So kina lobyo na lobaka keba na bagence oya simanda komba fona bakoli na bino mena FB c'est pas pareil. Papa et mama noko kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International. Agence assurée à Moyo. FB International. Agence assurée à Moyo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kassavubu, avenue Maringa numéro 72, direction Chaba Asosa Ozamo Bimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International. Agence assurée à Moyo. Joyeux Noël et bonne année 2024. Nebsi bino mvula sika makambo sika. Toza awa na FB International. Ndenga la kakibino ndenge pe akokisi. Conteneur au bomonyo tuko koma awa. Yango tonito fongola sikoyo lelo le 25 décembre 2023. Conteneur oyo babaki toko fongola lelo et komi mokolo ngonde yango yo na profiter na pesa meilleur V na ba client nyoso ya FB International et pas yemoko le numéro 1 papa Fiston Bassende na maman Nathalie Zeko na moni Julien na moni pasteur Eric na moni abaye bandeko nyoso ya FB International. Joyeux Noël pe meilleur V na bino année ya sika ezala année ya prospérité, année ya succès, année ya recette bon na ba client ya FB International. Tala ndenge to travaille na bino au courant ya année 2023 au conteneur ya suka ya 2023 lelo le 25 décembre 2023 tozo kitsa iloko awa na pesi bino merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci pour na nyonso oyo bosali na FB International. Et le monde en attaque futa toza a na Maringa 70 to fongola conteneur oyo et komi lelo bongo boko mwande to kabula biloko boko mwande batnyos bazablo na bango lelo awa na Maringa et kolega chintoko. Joyeux Noël. FB International umela na yo topona yo agence ya sûr, agence moko sérieuse, agence moko kitoko. FB International umela. On est ensemble. FB International.
Agence ya sur yango yo. FB International. Agence ya sur yango yo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieuse. Afrika, Europe, Amerika, Oceania. Utinda bagage tokoli, mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli, mituka to courrier express. Soki na lobyo na loba kakeba na bagence oya simanda kumba fona bakoli na bino mena FB c'est pas pareil. Papa et maman noko kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi. FB International. Agence ya sur yango yo. FB International. Agence ya sur yango yo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB. FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 72, direction Chaba Asosa Ozamobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Eza bongo te. FB International. Agence ya sur yango yo. Tango satana belemi kotuka pe kotolanga ye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponanga akobondela ponanga. Agence FB Business International. Otindi Biloko. Et nous avons la vérité. FB International, le 27 au va clôturer conteneur. C'est-à-dire, on va un conteneur pour Eya Kinshasa. On a un bus, voiture à monter, moto, vélo, par carton, bilamba tonini. Contactez Papa Fiston Bassende pour FB International et Yaka na assurance Nyonso. Là on est na Kimia, OK Maringa septande na Kasavubu au retirer yango sans problème. FB International Batika le 27 va clôturer. Agence FB Business International. Otindi Biloko et Komi. Tango satana belemi kotuka pe kotolanga ye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponanga akobondela ponanga ponalonga tango nyonso e atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo nakutalela seyo atapaselekelinga ye nakutinga masiyo kole atesengwe tondi motema ona yebiete na bomo ya moto elonga ezalise na yo
Nakovanda nakombola yo Yangweza libomba melonanga Nakoyemba nzembo na ilunga Nakutambula sena yo Kwete uzanzampe Nakovanda nakombona yo Yangweza libomba melonanga Nakuyemba nzembo na ilunga Nakutambula sena yo Pwete uzanzambe Elonga ezali se na Yesu Masiya Nazareth. Elonga ezali na ye. C'est vrai, ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete longa na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth. Bien aimé croix yende mtakoloba na biso so tondimi tokomona kembo na Nzambe. Ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basante nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe kolo Yesu motema nanga esanjola seyo kolo Zebo na yo na monoko na ngai kolonga te Pona yebi ete Masiya Nazareth Solo pona yebi ete Nasena moyoyo Na yo Na pasi bitumba Na taleli yo Na yo Bambonge na simbi se kombo na yo na yo Na vilanga na simbi se kondima Epa na yo na yo Ma message confirme oui. Elongo na ye to simbi kaka kondima yaya to kende wapi na mukana na Marc chapitre 5 na verset 36 baibisi chef à synagogue tiko tungisa mokonzi mwana sakufi Yesu Masiya tenaki konti ya maloba na bango te kolobi na ye kobanga te crois seulement alléluia mwana kufa ki azongaki na bongo bien aimé nyonso ayo ekufa
Soko simbi kondima na Yesu Masia Nazareth. Et qu'on sait quoi? Ndima kaka. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Yesu Masia, le chef et le consommateur de la foi. Bana CFC, Bana Kodef. Alléluia. Bana de la foi TV partout à travers le monde. Alléluia. Yesu Masia Nazareth. Total sa kondima liboso na ye. Poete longo na ye. Ndeto bima balongi. International. Agence ya Syria Moyo. FB International. Agence ya Syria Moyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieux. Afrika, Europe, Amerika, Oceania. Utinda bagage tokoli. Mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli. Mituka to courrier express. Soki na lobyo na loba kakeba na bagence oya simanda kumba fona bakoli na bino mena FB c'est pas pareil. Papa et maman noko kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International. Agence ya Syria Moyo. FB tinda bagage tokoli. Mituka to courrier express. Soki na lobyo na loba kakeba na bagence oya simanda kumba fona bakoli na bino mena FB c'est pas pareil. Papa et maman noko kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International. Agence ya Syria Moyo. FB International. Agence ya Syria Moyo. balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 72, direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 FB International, agence à solo, Moussale Zomona na Fiston Bastien de Défoité, Toza Awa, au moins des bleus, Zokita, au voiture, moi, dans le cadre de Kalade, Zokita, Awa, agence à solo, on est à moi, agence à Malonga, place au Tchab Logo, ce va pas si d'âge, va pas s'arrêter. La Caribino, Laura Noël, Soleil, moi, commis, et Zokita tranquille, posé, et comme la mototé, Pepele, la Zomona, ma famille, ce sont les gars qui tombent. On a la bergue, on a Swahili yete na ziblo netu na ozelaya to soane mwa mke Arsène aya to kozene mwa mke na 5 foot esta mwa bien mais na moni pe mama Monique Goto mama Monique maman bonjour joyeux Noël beta voilà babi yo mo chai ndo na okuna yo mo ko yoko kozwango oh pono office de makambo to telengana na agence bon bayiba biso ba carton tikabo ya solo bayiba biso ba carton donc biloko na yo ba pesina mutu mususu donc esala biso mobolo me bana to zwa papa fiston kimia lala ponya ba bébé donc yo mo tie ba colline na na mo na tie ba colline nga yango na zozila peso kita ozi ba colline na oke na opele na zwa ona oke na ngo pepele Noël kitoko sans carton ko panzana carton panzani te na peso ki mbule no kaka na kati ya container na yebite mais wa papa fiston ndengo kanga ki ndengo gozo yango to ane sengo mingi awumela sikotango zozonga uchisu ba carton msusu na ko chali susu eza biti yo mo so ya ko bimisa ngo ato na yo bimisa ngo ate tu otika ngana bimsela ngana bimsela na ketika nda ngana ko yo sanga mabe FB International yango nde mama Monique yeyo ya munyere auti mikinde bo mo na ya fati ya beton ye azadongi wana poto ya kala ya kosamba kutezati merci mama Monique donc il tableau quand je pense le monde bonjour papa.
Bonjour. Boni. Vous êtes client, vous êtes fidèle à FB International. Le lot au monde ici sur le lobby. Les clients sur FB International. Puis n'ayez mon papa fiston. Nous avons des clients sur FB International et papa fiston. Va garder toujours confiance parce que nous avons évolué chaque jour. FB International azo assuré nini nae donc fidélité nae pas ba client donc ce qui a touché logo na yo rassure quoi ezala nini ata ce que eza vitre o nini ko banga te ko pasuka te moni lo jiblo moni ti ba ya kilo ana nezi ba turbine inga ça va nini ya courant ça vraiment kilo ça qui va et puis aussi otika ngo nyose komi sans problème et komi sans problème moi ben na kati ba boîte voilà ba chocolat na pour la santé nyose komi sans problème Baxtini nous déjà meilleur joyeux Noël à tous les clients, joyeux Noël et ABC Bino qui confiance dans Bino na année au aussi on garde toujours le même confiance aux acquis nango kende nous allons décider merci à faire mesure ba année ils ont continué performance pour les autres merci bon moi to dagine aye toute l'année so tali ba vidéo nyonso ya ne au mona aya ko zwa blo ne awa kaka lelo na moya zo ebele ko leka nga memi ko so ele natika la ope mane parce que on a une polémique ngana zi leo nga zi ba mbeto ya hôpital ya de la fois hôpital à CFC je pense que mona ki yango donc merci beaucoup tout ça TV moi gagner 180 pouces PPL client là moi c'est PPL si PPL vraiment comme kitoko voilà tout ça awa tout ça koba boulot bon réception ka obozi ba yakonde batikeli FB International kitoko vous en a Paris ya bwana de batikeli ça va carton on conteneur au janvier donc benga numéro est affiché benga numéro est affiché ba otikelo ba carton benga vous en a Paris wana ozawa pi benga déjà erango yango ba otikelo ba carton ko ba bino mutu bodingaka ba champagne ba biloko ba savon ba nini ba parfum boko sala stock ba carton otindi na FB International ekoya biloko nyonso le 27 au conteneur courrier express et il y a qu'un avion il y a rapide donc le 27 déjà biloko ezoya erango wela kotinda forme kotinda mokoto kotinda biloko avion nyonso ba téléphone ba nini et il y a qu'un sans problème comme un PPL par semaine et il y a qu'à 2 fois contacter papa Fiston Bastende aux précisions benga yamba téléphone air nyonso sur la air nyonso service kitoko FB International on est ensemble to continue oh même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante je sais que mon Seigneur n'a zali na robange l'autre côté alléluia oh mon Seigneur il est là Mosungi nanga zali ngana kobange lokote atamiso nanga ezomona te maboko ezosimba te alléluia elikia nanga na motema naza na Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama o maloba ya suka ekouta na Yesu bisungi na ngai ya suka ekouta na ye atandele akosala atandele okosala mosantu eleki ezali Yesu Masiya Nazareti oh soki apesi na baoyo basengi ete
amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai na komi na suka yawe Eli Eli laba sabatani bona nini otikinga Eli Eli laba sabatani kotikanga ite kotikanga te yawe nakomasi ja humiliation ya banguna lève-toi mon Dieu ata basi nasalela yo kolo nanga kino nakolata motole yanga yake tongo ekotana te shilo nanga kino kopesanga komasika ngape lokola Jacob butekoina te kolo nanga kino nalonga etumba oyo tokotana te sokopambolinga ite telemisa moye lisusu lokola Josué telemisa moye moye koleka te soki nanolongisi ngai mwana loboko yo papa semwana loboko yo lokisa mvule yo Jésus de Nazareth lokisa mvule lokola Eli epata mokebetisa mvula nzambe fongola lole yo fongola lole yo Alléluia amen oh sabaote ibanga nanga nabatama pona monake mwa Nzambe papa soki nazwi ngolu permettre nga namonata mokongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo mobali pona monake mono Sabaote yo Sabaote Sabaote yo Ambayude yo Ambayude Ambayude yo Pananjile yo Pananjile yo Eh bien voilà, tout ça awa FB International. Je pense que au monde des blancs sur Kiti, tout ça m'a comme tout qui toque ndenge alaka ki batu ndenge salemi. À part ça, toi pe awa na imo chesco, ya cheriboni. Kimi ezali pas. Joyeux Noël. Merci. Na moni no awa musale sa me ki toko, le lom ko Noël. Yo moni ga boulot vide siko. Si tu vidé na biso ba client pe fait bazwa biloko. Tellement bon ebi kam ko ba fête ba tnos ba choix. Ya ba zia mo bazwa biloko na bango tozo livrer pe atosi si mais tozo livrer pe ba bazwa déjà. Oui, si ba client FB International nini agence ana kinto na maringa 72. Même si ba client bon bazo mona rande boulot tamola. Bana biso zo PC komara nango. Difficulté za la nango to carte katana ki o telo na nge bungi te.
biso so opesi ekoma na l'aise donc yo mo sans problème yo mona rare ouais yo mo mona à part ça neti le Noël na moni ba carton soso awa ils ndenge nini ngana ko so carton na mo tena likananga bon yango ne za bonga ba bilo ya ba gens ya biso ba to salara awa na FB international donc journal le za d'habitude na biso yango za la ngoti ali kukuma et raté donc biso mikola lelo yebi ke tato ya ka boulot donc après boulot Damas Nabiso. Donc, il y a deux personnes, carton deux personnes, donc Damas à gogo. Ok. Damas à gogo, donc va parler de famille au CP là. Ma mère n'a parlé au CP là, n'a tapé mère au CP là. Avec boulot, tant aux ongles moi soso moi ni ditoko. Merci beaucoup. Chesco, bah agent tu as FB, bah soso ça donc aujourd'hui soso n'a aucun parler, aujourd'hui carton n'a aucun parler, ça qui a l'os aucun parler. Na moi n'est pas fiston, man analyser ko carton ya babida oui les yété bakozwa soso na loso oui les até on analyser ko bon par exemple à les 27 quoi on peut bidonner à 5 litres d'huile et ça bidon bah agent ya FB s'appelle pendant qu'il quitter ce conteneur et cependant bazo kabula les clients au qui bazo bleu na bango na bitan qui est sur la sona quelques clients au bazo joie et ça moi bien attend qu'il futa toko balso na biso tout ça ça na ça bien ça nini qui me ça international Moustala Kitoko, je pense que vous avez des mécaniciens FB international. Là, le conteneur les autres qui sont Kitoko, Pepele, les autres ça moi bien, tout bazo bleu na bango, et ça Kitoko. Maître Boni, vous savez le Kitoko Bakasi. Bonne fête papa Christian. Na moi baba soso ezaguna. Ah, il y a sur la Kitoko boss na biso wana. Kitoko. La fête continue, bazo biloko tala des magasins a étondu déjà mais blo wango bima pe kaka soko moni ndeko yete signaler so lelo azuite lobiaya akozwa tina kati blo eza na temps ko to na kati voilà tina kati blo eza bato bazozwa so ba repérer colina yo ozu yango sans problème oleki nonzela ba agent ya FB international bien habillé na vert noir mais tu bato vita musale ça makitoko to luka pe ma tenir orange pe kozala ya vert blanc pe kozala et ça bien. Et ça, il y a FB international, agence sortie na bilo onde yango oyo. Babi agence sérieux, agence malomande yango oyo. Tranquille comme agence abana nzambe de makamde za a. Ngotinda fret maritime, ba cartonné ti oyo, ba tanu groupe électrogène, ba frigo, ba congélateur, ngotinda ba véhicule mituka. Bilo nyonso ya minene ekoya tranquille poser comme na mototé. Olingi potinda rien où il y a un avion bien en express et il y a qu'à opérer les lobbies commis 2 fois par semaine chaque semaine il y a qu'à Kinshasa 2 fois par semaine au veste au chemise au mokoto basket téléphone ceinture biloko o nyonso kotinda na fret aérien Topen Express et koya sans problème au bengi papa fisto basende ako ya ko zoblo tina ndako il ça itoko makasi le 27 oyo biloko ezoya. Le autre les 25, les 27 biloko zo ko benge pe lelo to lobi au PC les 27 et comme na Kinshasa tranquille posé les comme na mototé mutako za servi donc mutako la taper bilamba poto ala tiango na bonane pour les 27 biloko zo ya profiter tindela bana biloko tindela ba mama tindela ba neve tindela ba ndeko bilamba ba chaussures ba téléphone et ça moi bien FB international agence ya Kitoko agence ya Kimia biloko nyonso zawa conteneur ba fongoli lelo kasi bazo kabulango pe lelo ya na tanki futa conteneur fond même na ka lelo bazo kabula pe lelo système kaka ya buka lelo te buka lelo lamba lelo lia pe lelo kaka donc yango zo sama awa FB international Kitoko aba kolina de na chenaka makamtu Kitoko merci Tati Bayo merci Julien Bastende merci maman Nathalie Zeko merci na bandeko nyonso ya FB international Angel Boyeka na bosanité pasteur Kosi na bosanité toza awa merci na Nathan Kifuta oza simabilili toza Kitoko FB international agence assure na olobatin FB international na olobatin Agence FB Business International. Otindi Biloko,
La vérité, FB International balobi le 27 au va clôturer conteneur, c'est-à-dire va prendre un conteneur pour y Kinshasa. On a mutuka, puis voiture à monter, moto, vélo, par carton, bilamba tonini. Contactez Papa Fiston Bassende pour FB International et y a une assurance nyonso. Là on est na kimia, ok maringa septande na Kasavubu au retirer yango sans problème. FB International Batika le 27 au va clôturer. Agence FB Business International. Otindi Biloko et Komi. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kasavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende qui salue.